direct de favelas de Muchachalados, souriante de caliente, comida de l'arte, sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout quoi. Sokoko Tintin, Kambaji, Chantal, Sokoko maman na Tintin. Boki audio na audio Sokoko. Sokoko asali audio. Ba osula yena Koffi Olomide. Tala na semno Sokoko azaka maman na théâtre. Batubanda quartier. Moi siko niveau Sokoko kena bango. Kombe koti mfuilu. Kombe koti mfuilu. Kombe koti mfuilu. Sokoko oka na Tintin peno donc bumba mayas. Petit nanga bumba. Na opanza vérité à Sokoko. Pour des gens qui disent que Sokoko azaka Tintin, batu on dit bozela ka bo mona kalate bo mona makambutu na banda oloba na Sokoko boke chwa ya ko finga e po boke tu niveau finga e. Bo comprendre bien que kombe kufa kala. Au faire rigola lo baba yuma ba vida mais komba e vida kala. Donc nous c'est mon tout à coup l'exarale. À part de mon ennemi du Wera qui est en Afrique du Sud, à Solo, il n'a pas combattu. On sentait que on va déposer les armes. Autour de mon ennemi, il y a des bandes armées. M23, groupes armés. Gino Banyeri, Rabisali Papa Rolls. Combat et vida kala. Sylvie Moudjanaï. Sokoko ba solana ko fait l'omide. Ce qu'on a compris était, viens mon père, comment on filmer bateau. Donc il n'y a pas comment on enregistre bateau audio. Parce que vous solo dans le cadre d'une émission. Ce qu'on voit sur ça, audio. Trésor Mukuna. Castello Kiala. Totimbeli Bajiwana. On a tout ça pour moi. On a raison ici. Ma solo en Afrique du Sud. On a 4x4 na esmino. Et na moto moko donc vous comprenez les réconciliation n'expliquez binouti politique ya Congo na musique ya Congo qui ndara des pères et des mères. Tigana Zouret à Paris appelle Bruxelles, Bruxelles appelle Paris. Félix Macron Mwamba habite tata ya Bayuma akomina tata Bayuma ba vida kala mais oui mutuna ngai pour la ridachi. Papa Rose songa bien bien en côté en partageant Kylian qui fois là Papa Rose bois ganga s'il te plaît Kylian qui fois là Kylian qui fois là yako tumba Mami Sadiki na ebisio donc bayuma ba vida kala mettez les cœurs partager le solo Trésor Emmanuel Mounier ya bini favelas de Muchachalados suis fan abini depuis Baraga TV 2007 des fois Aris Mos Papa Rose combat eli tout fina soupe babimi na porta bakanze ba nginda me ya bango bangindi te suka na solo babimi ba solo was na biso na mona mbamo makolo ya nanyo ya eso ekomi mikuse silubadiata na biso do ba kota boka boulanger pour tout ce timbeli bango. Ouera qu'Afrique du Sud a solo lina ba combattant pesi intima. Comment ouera ba relaxer chapeau mais wengete 4x4. Bani ba récupérer on ndemo ya liba. Oh viengwanda te oh non. Mama ko kende bongo ta komba ekufa na loba yango ya ko tumba. Komba ekufa Héritier Moindo Makusila Okekejo komba ekufa depuis ndula fali. Ba tumba garde lio mendu le beta combat evida na lo bango toko soki ba combattant ba yende muni ba na Afrique du Sud ba bango mon kotika ba t-shirt ba tikina chapeau bo konzi ba pesi we ranson wana to ndima mais combat ya
artiste avanda sola na ba combattant fuck up wana neti mutu mwana nga zongisa soka pesa afula bato na mutu oloba ngo pa migenye machura mboma koma sa père les seuls combattants totika na Paris lelo chura mboma mo beta ne ba yoji au sentir chura yo ba yoji ne utake voilà na benga bogalia na bengi bogali na tuni China fashion na tuni sergent shop de luxe na kacha Turquie babi nombre ba chaîne les belé eza bangote parce que non lukana yeba oya chura mbome bimeli wapi chura obeta ba disquaret akoma sa père seul combattant totikala na chura mboma donc o tout batikali baba combattant te boy ça combattant les chura mboma na makasi komone na Jonas Mukamba combattant les chura mboma mais ce que chura mboma akomi sa père siko obo moni wana oyo ezobima wana sokoko to timbeli yo wana boule mo bonete bimasu neti o bo silisi komba na nemo ya liba komba ya tribalote tika biloko wana bongi bosala awa komba ekufa bokechu siko yo sokoko siko alobika bomi komba sokoko abia bimisa 60 000 pour un hôtel, pour un jour en dou la fali. Tu vas en auto réfléchir. Combattant ni na la in hôtel na Paris. Ba combattant ba ya solo ma peka solo ma suba. Sola diamba sola boki. Ba combattant o ba na Paris jour wana ba ga solo sola parfait za la ki te bala in hôtel wa. Na poto yo soko ka 60 000 euros. 60 000 $. Nenga zolba. Sokoko lingo frappé nani. Sokoko c'est un frappeur. Bon c'est na cinéma Sokoko frappeur. Sokoko melaki mwano Rihanna Domingos. Adoywe bo bimana ba Rihanna. Yo bosaka pa Rihanna Domingos. Anel ga ba Fawcett. Bato ba kansana lo ba biloko lukuta. Toti ka fait les rapona ko ta base militaire na cinéma expliquer binoti. To na base militaire à côté bombe atomique ya lara. So Poutine a sarani côté ba otinde les bombe atomique ka ba fina Poutine na simana ngaya base militaire so ga making am te busuna semne ke ba bombarder Poutine pour na oyoka siu ti Kremlin bon des fois que tout dona oyoka vous comprenez na tuna nanyo Sokoko a bien foutu les hôtel. Otuna. Jour nini, Sokoko a foutu les combattants pour les noter 60 000 €. Yango Rihanna Domingos, petite sœur en moto. Adoyoué. Mbali ya balox. Anel ka ba Fawcett, nyantaba kanga suka nyantaba. Muninga ya David Mombele na Grèce. Boya bolu bati Sokoko melaki mbali ya Rihanna 10 000 $. Parce que nenga beti li solo ya 60 000 $ asimbaki pona ba hotel ba combattant c'est que boke balinga frappé. Jomo wazana Bruxelles na zana agence na yeza na Angola ba ni Sokoko otoko dunda bango 30 000 $. Ye boke tu babenga ya yamba su fonte na ba Rihanna. Babenga ngai makamona o papa ko slobela on ba na olobate mais là lo Sokoko abimi alobi nga mamona ena expliquer binoke bokeba ba monta wana Sokoko azoloba wana c'est que babenga ngo ba photo passeport abenga beta bino ja mundele yeyo parce que tango cha neza la carte mundele yeyo mettez le cœur mundele yeyo parce que tango yo komona batmo bazozwa ba gagner yo kansake ils avaient déjà solo nzoka likopa parce que ya na beta ja mundele yo na ba bokechu oki ba son wana bazo bimisa ba somme gastronomique 60 000 $. Le yo ka bongo ayelo cop moi 15 000 o pesa na 15 000 moko na osani yo pe mona pe azana amwa magie noire kango esprit entomo na 15 000 lere ko bima paso ko kwa bunga ko miyanke dona minute yo na zoyo ke na solo alinga frapper mutu mais mutu ona moyena nga magicien te moyena yeba nga frapper na nezate mais na nenga frappe son efundi
sur le fundi kalinga frappé. Vous comprenez pas? Mais là, Rihanna 10 000, Rihanna faut le goloba. De you, au sera de mission. Boyamba sokokot. Poni a de you que no yamba su bokechu. Okenda wo yamba bokechu na Bruxelles. Mais banda mela binombongo. Kende susuti peuple mokonti. A kanga fon a mela pis alia chombo. Petit na mayala. Mayala, comment on appelle ça? Comment on Fabala. Fabala, prochaine émission, Tuna Bokechu. On a nini ayamba su mobali ya Rihanna te. Pour yé mutoya na sokoko cop. Ba voiture ya sombela Bokechu. Il faut bola kisango ezalaka wapi. Mundele. Oh sokoko sombeli Bokechu ba voiture. Mundele. Sokoko paye 5 voitures pour la Bokechu. Mundele. Yotigana Zoreta. Yozala Bruxelles. Au moins, il y a une voiture. Au tala Bokechu, il y a un Mercedes, ancien modèle, il y a Baluba. Bokechu. Maintenant, on a Mercedes, Batata Baluba. Mutambula, non, veut dire, oh, et que Nangola, Sokoka, qui ne bomba, ah, bomi combat. Donc, quand il y a carna, bon, mon nigga, ce qu'on a, ça va jabana mike. Jamundele, yo, pour frapper. Pour frapper, Joana, il y a Jean Sona, na Bruxelles pour frapper $30,000. Yo monte sokoko métis met abimi mwindu. Au senti niveau bronzage à moi Angola métis et bungi. Et l'ingolo bampiaka. Donc ngana sokoko to komi temoko. Mais sokoko y'en a compris ba mecho la Congo soko tenkenda awat. Elimwe. Donc oh ba tika li pembe do ba pour la produit. Métis a chaque 10%. Donc y'en a métis normal hein. Na moya ngola indi donc sokoko pena la sibso ke métis ko la indara métis a indi a komine noir bomoni sokoko ti no mama sokoko a mechola metala inanga soko ngana pesa soko couleur soko ya Mputouville na tela na hiver mali lele ko landa moyo na te ngana ça souffle ya divan on a beti col roulé cachemire sokoko bolingo bo frapper nani na moni batu ba yo non il faut mon pas kutana na ba combattant mon pas mokonzi telaka ba ocho frapper une étoile déjà ba ocho frapper siko yo rondi maté batu mo si ba vida na bango olingo pesa bango crédit batu bakenda olala liboso ya nini comment on appelle ça ya you arena olingo pesa bango avantage ani. Mais oui, bien que ce que vous vendez dans le bateau, nous solo là, ah, papi volcan bibi na latin zambala, ache kuruz, bagé sangana ba stemai ishi, comme nani stemai nani, ishembo, na bosse ni comme stemai, mais véritable stemai en Poutou, Frank stemai était, stemai à combattant, ijembo, stemai ijembo, au minimum soit vida na yo nani omsusu. Balok c'est boya et kima mpepe ya donc trop de government de libanda na kozela combat suki longwe mto nanyo rasto nanyo comment nena rasto mto ya na ba français ne bele ma matador ba tritadon et libérer mboka te a comment oh batamaye mais rien du tout comment nena niko masa na ba comment na mo bunga botika combat ba Bokechu na beso ba comme ba star. Parce que taba comme on a mené au Mobunga. Nani odombo ba yaki pour expliquer que non Bokechu ma trop bakena mangamba ya bandumba parola wan koro et les gars dose akoya kao yemta réanimé à sala bouche à bouche. Ola parola vaseline ya parola wan koro ya dose à makasi à sala akoya kao libumu pe meate mena munoko no komba na libérer mboka. Wana Fabien. Fabien a combattu. Fabien. Il y a déjà des dommages. Il y a des soutenir Fayoulou. Les Wenge Zongi ensemble. Fayoulou peut pas zonga na ba Kabila. Na ba Katumbi. Siko okozala wana na position nini. Wenget 4x4. Les politiques du Congo et la modèle na bango ndoulé. De Wenge ne mtepe sa ton. Wengem te pe sa tonalité ba masolo ya combattant no ba lox o nani
Zoro Bilele. A commencé au monier bon face à liboso kazakati coiffe. Menzoka lox tikala ya chignon. Côté liboso tout est pumboa. Lox kimi. Zoro Bilele. Ndem nanda oluka. Oze mi boti mwana. Fashion. Mwane laka. Oze mi boti. Mwane laka di. Na comprendre ndike de Turquie. Kota ba Shogawata. Bana Turquie na pe bino mboti. Les Américains na pe bino mboti. Petit na Jamal na kacha bankini leo. Courage. Choucha ma belle donc sur la lipeka poto. Bambote na yo David Molobo. Belgim Vita Zoro. Gloire. Eline Zimbu. Non développer kaka. Bochana bak na kutu donc oka intro. Intro kaka donc na oke na oburu yeke mais intro kaka. Okinga katia nde na vandi bo donc au sentir. Sokoko yo. Sokoko ena chemise ba soulard. Donc au sentir ka nenga lati lich. Au comprendre que oyo soulard. Chemise au sentir donc mais là qui m'a sangalo bien elongi fatigué alembi comment mbongo vide alinga frappe parce que nous tuna boké tu okoloba nini Saratoga Mbayai depuis Dallas Isaac non taba comment fula non on appelle ça taba tu bambote Isaac Lufualoabo Saratoga depuis Dallas pardon Marcel Moukoko Papa Ross Yindi Sayonde aux vrais combattants de père et de mère. Naibisonoko combattant Tongo. Christian Baka. Oza Souka. Christian Baka. Christian Kamou. Akoya. Nala Moussaï. Nala Mwakoya Bala Moussaï. Eline Zimbu. Tozo Zela développement. Développement Zara. Boketu Yaye Sili. Anthony depuis Arizona, Fundi Anthony, Baby Yaba, Yaba Kiala, Baby Kiala, Picho Ilunga, Papa Oslo Sako. De Balama, il faut pas comprendre le mot. Combat et Koufa déjà, depuis Falia Betarindoule, il y a Bercy. Au moni bagarre les gars jour wana, bako sabino mokoti. Alors on a le baron musique et le kabanka. Soki ezaki le kabanka te nde jour wana Falia Betate. Des jours on a pas besoin de que nandoule te pour toi un espoir pe na kondima jour héritier pe to chaba mo musukusuku to komama oyoka mbunzu na dernière seconde ya suka masola vandule porte ka efungwama ba décider ba nilendule po ba yuma batumba ekar ba kina ba boule moyo kotumba bakar to kena ngosu na Bercy ba appliquer système otumba bakar mundela décider changer jabindule ke beta. Dès que les portes fouillent, je vous jure, les fourmis plein. Jour on a compris maman que combat et koufi. Boké tu as kima, tant que tu kangi, tu as bracelet, tu as mboka. Tout le monde a comment il s'appelle? Moutoune bazarane wana eso. Ayate. Tout le monde a elo mogoté. Tant que combat a tiré bandit, tu comprends qu'est-ce que signifie combattant? Parce que combattant ils étaient que na munoko loba mais ce qui comme il libérer mboka au vent de zolia mbala au vent de zolia ba kebab au vent de zolia na yo ba mapapwa soso ba côte fumée wana ya combattre so koko nenga za wana za kana frapper atikala jamais ko financer après ça raboke chumbongo so ba yibi mbongo après c'est pourcentage parce que combat ils a rempli que des voleurs surtout que kota odombo yazaki mutu ya bakabolaki Bokechu mutu frappe, bazo frapper ba on ba Laurent Sokoko, Odombo mutu ya cagnotte, bomona yombi, professeur ya cuisine so professeur yelo ni, bomona te yombi akima, boba nana ko sa ba calculer na pour comprendre que na on lo ba dans les vidités, professeur yombi na Corée, bomona ke suna combat, tout mona nini a comprendre que ayeko sangana bazoba, pour professeur et pas bazoba ba osani. Odombo tikala kota canotte. Ozui bokechu ba frapper. Ozui ba papi volcan ba chamu pepe. L'ende konaye
Chibala qui pouvoir akemba mo abwaki soutane abwaki nzambala abwaki banzete bokoko abwaki alati veste atie cravate akimi mbango na Kishasa baona babi balukuna po mutabana mambo lokota mbongo ya babi balukuna 1 euro soki pour le Congo le moto ngam na sa pib nango 1 euro premier combattant yana idéologie ba chambongo ba 1 balle ezara babi balukuna tango ka Chibala zui place na convenir que donc na ba comment o biso to bundela mboka moninga système zamba pona holo ba peke nona mini chonde na aboe sona cheka na longo linda ko mona na te chebo boy premier mona de na aboe na kacha parc de Virunga yebsanga bo poka nde aspect bato be ba ondimate mais sona chebo o mate que parc de Virunga feza la wana pona idée ya combat. Et puis ça en est temps on a bunda na est mais bango rien à foutre beaucoup tu l'acceptes sur bakar atambola ta na car monter na expliquer ba tunabi wana eza ba frappe suka na ngo ba yibiri na mbongo soko kwa yiba 10 000 ya bariana Domingo so tembe boluka Domingo bo sala interview soki temba do yuale kana teva ko démentir soki tembe anel ka ba fossette aya o démentir que papa ko salobi ke sokoko aiba patron na bino mbongo Rihanna Domingos $10 000 ngala kosi bale kana TV baloba papa ko to tu un défi au kosi po ba benga ngana sala émission na boya na baki na ko fula sokoko ata mukete elongo wana ba ko benga ngana susu e yo momsusu sokoko frappé Jomo Boana Bruxelles agence na mongeza na Angola a frappé bon $30 000 à cause du petit toana o azaki chef agence na Angola o nengeza boye bambongo na mo ikangami na kwanza na ndenga ba système ya banque loka ba yoka sokoko lokito apena mo ba azama système ya likasa système na kin kati mo likasa mo tena salolem to so azoloba ukuka tsapenda ki makambo ya moyo donc alal tsara ba to pongi na domination pan abenda bango 30 tonnes bakomo benga ya komi yanke bakuta esiko azolinga basi alinga na olinga basi na mabord bobi côté mo boy ville mo boy za cité ceux qui peuvent ville pour ngana na koma Angola te cité mo boy za kuna na Angola côté bazero bazalaka mabord siko kenda na mabord kuna côté ke na olinga ba momi na e ba petito ba uta bakin ba petito basutukela ya ba metiola siko taka buta metiola comme on dirait donc metio le nzuluki pour ani trop de problèmes siko akenda origner kuna pa pechuana ya Laurent Sokoko mama na tente muta ba fantir asala siko connexion na ba buketu butaka muta 4 ans alors ya linga kata combat to soki kombango ya laki ya bimane cha kata combat donc mouvement pourquoi zo idée wana tant ouera ke en Afrique du Sud ouera a réconcilier mi monde de musique na combat ya Afrique du Sud bango bavandi zuwa balingi boule et puis malokola neti isko ye na mutema na ye ya ntima po sokoko za mutu ntima alingi siko bima lokola neti yende mutu azokatisa ndule comment on appelle combat donc ye mutu ayekoloba chikicha cha sokoko biso tokataki de chikicha cha yo to mutu to banda combat yo zalaki tango biso to banda combat bokecho azalaki l'explica ba biloko bokecho ya combat ayana mi odombo to explica mot po odombo azala nga odombo na yeba na combat na tongo mazaza musika po na azana ko démentir te na yebi odombo na combat na tongo babe masombo mutu nanga mais babe pene nga zaki na nanu convaincre ki bana ba koto te ngana babe na odombo ngana babe ngutu to zaki proche na bana ba koto ba petit na nga ba Zulu ba Hervé Kodia ba nani ba Pierrot Itela ba zaki to proche odombo musika po accent ya odombo ba petit on ne ba ko bote ko moni nenga la wana système kande biso pezaki na kini soko uta mboka ozoya ne chobeta na biso bale osakana ke ba pe na gambul to ko lingi lobul mutamboka to ninga to zana biso pour ko parler biso ki mboka et puis batamboka baon bayana bakisi bakamo omuna ono momi azo lingete malinga linga momi kana nko
aye système au bota boire kota na samia le bango l'accès sur ba prière appelle ça ba bougie oh je vous salue Marie yo comment olinga moi sur ça ba prière ba je vous salue Marie ba doit aller biso biloko na ba tamboka oh le Seigneur est avec vous vous êtes bénis parce que tout le monde a oh yo nini o sela muta o sera ba to ba prière mona quartier yes ko mboka che to olinga bango te ndenge mo pe na poto odombo tango ndo ya na komba soka zo loba bana poto zo pesa bango kanda son ya voix na eza pesa bango kanda doza musika siko intermédiaire c'est biso yesu ko zo poussa na maleme donc mais au moins zalaki yem tazwa na babulo ndenge za boye Kabila baza be filtrer aza Rwanda neti ngande na bo e bandai na ndeni na ke ba ke Kabila Rwanda na tikala jamais ovanda na boule mo boye ke no mutu punga na tanga na ba Rwanda bana limité na tanga na Lumumba limité première ba Rwanda ba kuna bele na tanga na ba masana musu ya ba Sénégalais na ba isima ke na bana ebele na tikala ko chango kutu kate ke o masa o Sénégalais te père mo Sénégalais ba masa mo boye ba Diouf ba nani na tanga na ba masa bele bongo ya ba Sénégalais ba nini po ba Sénégalais ba victoire wana na ba Barumbu mais to tanga na bango na limité kutu kolobate donc ba Rwanda yele no toki parate mais batu ba ko fungula biso ke o Kabila Rwanda ba odombo bon ba uta de ba mboka azaka ba kota ba kisangani po expliquer nga pena vinae après avoir ba beta biso na balakalaka to na au carré nga yaki na ngande na filmer ba combattant après na koti na nino showcase ya wera mais bambila ba confondant ngai po na zoza na ba combattant to na dombo ba beta biso la bout portant to on a bisa na to na sanza mitema lo esko to vandi ndire côté moko bonne siko to après qu'on se souffler quoi to dombo so ando expliquer nga siko combat parce que na era passit azunga siko na mouvement andi siko expliquer nga historique ya combat nini ya utana ba este kuna ba bitumba azalaka trafiquant ba ivoire abetelinga mo vina edo na komba binake do masto bina ba Uganda ba Kenya wana ebian ba Tanzanie bilo mo bongo donc ngana salela West Afrique ye ayebi est pour nous c'est intéressant pour l'histoire comprendre donc odombo azalaki mais boke tu azalaki ti eso azalaki ti batona nyoso bazalaki te na makambo komba ya banduli donc Sokoko pe non plus il était pas là parce que ngana lobaki de na bomaki ndule pour ngane premier journaliste à combat donc avant nga mta filma combattant na lukaka ye abima aya oluba ba petit ne ba fabala ba ya wana fabala eza ba petit mo boye uti na ngola oye na omi ki soki Turquie soki pe dingi soki pe nini na kokoma siko na kobwaka ngunda c'est les raccourcis ba journaliste belé bomona po ba yeba na po ko bima journaliste na ba poto awa samba yebo journaliste na ba kini ya ki blague te po yamba miseni na ya olatina ondeni style nini wana yo ke no luka miso za style te tu peux réfléchir il y a au moins ba petit tout ba no linga ba comme ba journaliste raccourci chez les combattants ponga na mande soko filmer ba combattant te so filmer combattant pia ka ba na mbongo te siko ne pas qu'on a faux en montage mais montage na lobango kombeta lieta engagement na yo okaka bango ka oh diaya mamboka bochata 50 balles to pesa montage ya kende tanga au monter au mela moi j et puis so ba banjo loba mutinyo salinga lobebele donc tala film à 3 heures du temps ba lobby parce que passer le montage il faut qu'on soigner bazalaka te na combat mais et comme que bazu makambo bazu monopole oh ngana otala bime boke tu ayaka na CD na ye CD mozo ye maman république abokela ngunda petit à petit il a pris le goût ayaka chaque fois au monde odombo explicate que tanga boka ngunda soki papa ngwanda mtasalela ke lettre donc à kota combat par rapport à lettre bolandasko historique mutu mo boye ayena mamba combat par rapport à lettre ba petit na ngana tout o babanda combat batika ba petit bakenda ba boulot ba comprendre venant non combat au sombi tenir à 10 balles donc à 30 € tenir complet botini 10 balles
pantalon ya trei 10 balles, smoke à l'icolo 10 balles, berele msuba ko kabelo na ndenge osombi ebele. Mais mundu ki ate. Est-ce que o libéré mboka? Est-ce que ndé bomoni krena obundana, bomoni combat sans armes? Combat ba ko telo biloko. C'est que combat ya bon ba peti na ngana tout. Ba Thierry, ba Christian, ba Hervé, on entend bana ba koto. Ba peti na ba Kadhafi. Ba pechono bazalaka pena pecho na ba na dongo ka premier rang bango. Otobenga mampinga. Oka mo nani mutanga nani odombo te. Odombo yeba pecho ba olingete. Nani oyo pecho nani mutanga nani mutanga nani go. Oba beta ki na Bruxelles na o bokecho sala ki complicité. Babe masombo po babe masombo zaki courageux ba petit ba olinga e babe masombo zako kota bandula ba jibe andolinga jibe aki muto jibe donc aki déjà na moi connexion na bana ba poto et puis to bosser na Châtelet aki déjà na code ya Mputouville pour Châtelet Mikili donc code ya la ki ponga na babe to ba na Châtelet côté to bosser na McDonald ba petit ba bicrave na ba toilette tout la ba toilette donc to aki na code Babe Masombo, après ce que Rex, tu peux si goût, et ben dit Rex. Rex, na wesh. Oui, français, wesh et koti. Rex, moutousiko yo, tant Rex à koti, ayena qui wesh. Oh, wesh, ma gueule, on va les casser tous, on va les tabasser, on va les niquer leur race. Comme koti, on nique leur race, on les bouse, on les dégage. Kaboul est long, Kalela est beau. Tu me filmes pas quoi, tu vois, Jean lunettes, bando il est longi, système à Zoro masque. Après t'en oserais que ça est, et comme il boy, wesh ma gueule. Qu'est-ce qu'il y a ma gueule quoi, tu vois, wesh ma gueule, bah petit toi, bah wesh, bah côté, un temps, sur Talibiato dans ce combat à l'époque là, on n'a filmé, pour moi on a c'est ma caméra, bon on a mingi à la guité. Maintenant, on a la caméra. Odombo de nani. Non, tu ne vas pas communiquer. Tu n'as pas un Guy Gérald. Comment on est? Non, tu l'as pas. Babé Masombo. Oh, tout ça, petit chaud, petit. À chaque fois, il faisait appel à tous ces jeunes. Les jeunes. Parce que les jeunes, il y en a qui wesh ma gueule. Mais sous Kanango, bato wesh ma gueule, baké ko se péter la gueule, qu'on allait baké marche ya Bruxelles. Oh, on a une marche marathon. Oh, nous marchons pour le Congo. Rex Kazadi, baké ko potana, qu'on a ba yoyu mutumos. C'était les wesh ma gueule entre Zoulou et les Zoulettes. Bakende kuna, n'a pas qu'est-ce qui s'est passé dans le voyage, la route, destination Bruxelles, pour nous symboliser combat. Place Marambouguenda au Béba. Il y avait aussi les Mohamed de Melun. Bon, Mohamed, c'est chaud là, je comprends pas. Mohamed Nanenga Kumida de l'Arta. Mohamed Nanenga Islam, Bakuma Gebele. Mohamed de Melun, comme les Mohamed de Corbeil, les Mohamed de Sarcelles. Là, ça fait. Viens avec des vrais noms, papa. Là, on parle des emblématiques. Boké Chubakoti Makambo Yokaka, Nanenga idéologie. Malembe nasuka filme ba potani kuna comme les combats est en train des villageois sont entrés dedans au moni place tribalisme kotaki na combat bana poto ba comme panzana oh un tel on comprend pas il est ceci comme na comme tribalo ba ta province boye ba ta Ngwanda ba ta Tshisekedi ba ta boye ba yaka donc on vend bien. Au final, il y a une soupe, sauce à la poulangana. Mais biso ce qu'on a une idéologie. Et tant que nous avons combat qui a fait quoi, qui a, tu vois quoi. Martin Sali. Mais et puis que boss en a il y avait un grand prêtre chez lui à Wendo. Place biso on colle sa idéologie. Chez lui à Wendo. Donc on colle cette idéologie na Rex Kazadi et tant que vieux sur comme Mukuru bioyes comme ma petit il y avait un anti chez lui à Wendo
grand prêtre na nenga nord Sheli ya wendo yesko un esprit ya combat ya soko tsusu esprit mo ya kinkulu parce combat ekoti kinkulu alors ba jeune ya poto bana mikili bazaki ko linga mingi masolo ya kinkulu parce que masolo ya kinkulu c'est là où ils vont commencer maintenant à parler de Simon Gimbango ingeta alors ingeta nde eye sikoyo ko benda siko fuma bana poto lapna na beti sete eloko na bossa na rango mingi Sheli ya wendo mon vieux Sheli ya wendo oboyoka bakenda obuka pa ba Sheli ya wendo na ba misien na bato maison mère na kini na bandal pour ba récupérer nzungu ya ba mère ba Sheli ya wendo pour y parler mère ba Sheli ya wendo aginganga parce que vieux Sheli ya wendo azomema biso na inspiration mo ya kinkulu masolo mosko neti Simon Gimbangu mystique mo boneti na nenga ingeta ngata ndo banema mambo ingeta ngabulongeze kana ke ingeta kabila kolala pa kake mo ebeti ingeta kabila ingeta na loba ingeta na lo bila Sheli ya wendo suka na via comme peintre comment ça ba tableau mystique donc ce que chez eux da via ça ba tableau de Sheli ya wendo ingeta mbomita ngona ingeta na komba ingeta bamfuluzi bae ngaba benga ngai tange por ngam na ki représentant ne petit na sumo ba ko bima bo mo welela ki représentant ya bamfuluzi na ngai ara nanyo soda azaka soso comme ne kiminga je Sheli ya wendo ero ya bima ya koloba jumo ya kuzo no ngande représentant como welela nga ki représentant na sundolela o makambo yo ya ingeta nzombo Gimbangu ngamo na zobeta ba prière ya ingeta esa makadi o Gimbangu bokuzo frappe Gimbangu anga pa paroles ngamo na vanda ya ofimbo kekela ngo tisiko ezobeta te dadi mabaya te ezana jomo boye tendance à ne pas Sheli ya wendo yepa ya komaki yono azaki artiste engagé premier artiste engagé mo bimaka na komba banoko bazaki na komba basabi komone ko bima na loba ingeta Jacques Kams Kongolo Kazadi jomo boye fils komone ezaki na fils ezaki na kacha kombo na ye fils mo boye fils yemta akomaki yo artiste engagé abeta musique ne mo bondire ya bazebola akota hérité triple yaza mfuluzi nati Congo na masolo mususu yaza na bileli onga na zolo basiko pendake non mfuluzi na konta komba fils evala moni Naomi yo fona tebo ko libanga Naomi Nkoi mobile moni bato ba bi komba fils evala ngato welela poste wana ya représentant bamvuluzi na fils evala pour fils evala azoke ne pas venir na Sheli ya wendo pour pas Sheli ya wendo nde place makambo ya la ne donc kuna toke n'était pas prêtre et pas gourou tu toke kuna ba Rex Kazadi ba tout ce na idéologie au vieux Sheli ya wendo ko tsabiso ezaka resouto bi ingeta de tout communauté gilet par balle Angaya gilet par balle mais c'est quoi ingeta jour ya concert ya Fally na Zénith ba beta ba combattant nous autres les kangama ingeta c'est comme libende na mona petit na pati charme ba nguruta na ba CRS pecha zoka on est comme ça on kota siko na como kotango doute ngabi nzombo Gimbango yo mo be funa fungwa mais pour Gimbango be malgré Gimbango mais suka bacha yeso na tono baboma ekotaka tanga do suka via kufa do ingeta keba na kendana jour à Zénith a Fally na ya libanda bona kuta banoko bazoka na niveau bambila ba traîna bango na goudron ba CRS ba beta batupo jour na boye vérité boye ba te ya komba jour na ba CRS ba sepelisa makofi na bango ba tuta batu makofi na sa banzete wana Zénith wana na mulili
Et quand tu tout, ingeta. Ba verita combat oyo. Yo na mona batu boya. Fils Vala awelela. Oh vieux, ngande fona zala soki représentant ya ba mfuluzi. Nazo bora ba mfuluzi ake bomanga pa shila wendo soki yende fazala. Na tikela ye ba ki représentant ti lelo na mona kete. Ne ba te kota kenda. Fils Vala comment artiste engagé. Fils Vala. Est-ce bien vous Fils Vala azara soda Kabila. Fils Vala ya na mboko oyo abunda ba komba. Boke tu alagi. Ya on ba comme on obimsele no ba Fils Vala. Ba sheli ya wendo. Boluka Rex Kazadi boyebisa. Ebo c'est que non pas pour savoir que non idéologie za za pas ve sheli ya wendo. Vous venez na palin ve sheli ya wendo olinga boule. Ozuma ve sko zo kotsa biso kinkulu. Kinkulu kibokoko. Neti ki esprit. Na suka bakangi ve sheli ya wendo. Via Kebolondo, meken. Via beta cadence, beta kumba na cadence. Sundenga zana vena ngai, ve shela wendo. Comprendre petit fois beta ra histoire pour ba comprendre. Il y avait pas les bokechu. Ba bokechu ba koti malembe, ba vena ngana ba shela wendo ba bendani. Gijera, boke tuna gijera bo c'est pour so ve shela wendo. Bon, oui, ça non. Ve gijera la jouer ce qui est intellectuel, qui façon ba nini mais mutu pinazo pesa ce côté bokoko ya mulele. Sheli ya wendo. Idéologie, papa. Tu es mon escole, le comme non, Babokechu, président ma combattant. Mais ngana boma qui de combat. Mais combat koko kufa te poyo oye lelo olobikote ngana bomi combat non, combat ko kufa na likambu oyo to chela bachela libendeneti. Mais c'est ça ko beta te. Alors pendant l'accès que combat kufa il faut ndule kake beta. Ya omone to yaki ndula fali ona lobage kombe kufa ki jona po ndule beta ki to ene héritier asali rep na ena chonga ba kombata ba bomba na sima matiti bomona bango baleka pa chonga te o to zalaki wana to bomba na kibo tant yo kombata ko mo bomba na tant nazo yebisa bango boya to vanda na ba musicien to solola bobima na likambo la tête haute ba boya ki nemse bango eko koma bazolanda yo. Nazalaka combattante, na letaki na nga kaka teni na compte Pentagone, ezako bien na kitisela ya mata, amata. Omoni makambo pa sokomi. Na yebisaka bango, bachaki tembe. Siko lelo. Yo kovanda, net na to swana mutu na ngai adi londole, alobi ono yaya ndenge zali awa il faut kaka ba combattanta ba vanda na ba misina bi adi londole tika makambo yo. Oyo komi ki aliba. Ouera ou de Solula n'a pas combattu en Afrique du Sud. Mais tiens, on le général. Si vous avez un sous, auto est na 5 bâtiments, vous avez 5 bâtiments banani. Donc, si tu n'es pas tout ça, vous avez un confiance le combat sil. Bon, ça va bimik na ba groupe armé. Combat aussi la bonté. Combat aussi la Kofi Fachande nini bash na arena. Ache pena pano pena na arena pena dongi Kofi chante, Kofi Olomide. Du début à la fin, bout à bout, Ayou Arena, à Tchewana, donc Bisoto et belé to tu conseil. Ah, tante, mon pauvre enfant, on est à pour pesa loupemba, on a ba you maman, bosuba non, ça ne nous engage pas. Net sokoko, nenge à solo liwana, kalate bo mon vidéo, bouquet tu es ma finga sokoko. Si comme bino mo bo calculer, bouquet tu as la na mabele. Akumisa Sokoko, il joue avec qui? Il joue avec nous, ou il joue avec lui-même et sa famille, il joue avec sa femme, il joue avec qui? Au moins que Yena Sokoko va régler ma bango, donc mon côté ameka ko recevoir Batouana. Il faut batikala na kwa na bango na bayoka sone pona ko pesa accès kutute. Na ba omususu bani ba groupe armé musuna ba bande armée oyo ezana coin baba naneti ko recommencer ko rebota lisusu komba mususu parce que na kidiba bokomona non groupe mo bimi ya grimi nous on n'est pas d'accord, nous on reste en lutte, nous groupe ba c'est les ino et ça fait groupe.
groupe à passer les unes ya kobima groupe à baboye et puis na Paris net za awawa na masolo ya combat totikala na combattant moko leader na bango net mikolo yo tolongola odombo tolongola batutu et comment Churamboma mais Churamboma comme ça perd Churamboma comme ça perd donc tolingi ba tribalisme wana te ya ba réconciliation donc ce que on est comme nini aliba Sokoko Bokechu Koffi Olomide te wana ikana na ngai wana bongo siko bandundu yokana na nini wana réconciliation bandundu so ça sur réconciliation baluba de ba kenda pa fachi ba comme ba taliban donc ce que tu connais les années bino mo vous comprendre chez wana bon ma te que comme n'importe quoi combat ezala sauté batikala na Churamboma comment ça perd yimikola ana défina papa yoyo bongama po Churamboma abetaki na mission mona niveau ba chaîne na compter oyo ya Etienne Marcel et y a un nombre il y a ba nombre légué belé donc c'est-à-dire il y a plus cher donc ba chaîne est belé a Churamboma oka pomba ya Changu champion d'Angola champion d'Afrique Churamboma muto asukisi dernier combattant à Paris après ye muto ati oto botikali bosi bo vida oka ba yuma ba vida kala ba combattant ba vida kala donc on a na semino ke Sokoko Tintin mutu nyonso tout oyo azana siège ya Sokoko ebi ayoka Sokoko azobeta masolo mo ya mbongo na fungoli bino boki ba masolo zoloba aluela ki ba combattant ba hôtel $60,000 lukuta ba combattant ba lala ni ba combattant ba ya solo jour en ba ya solo ba ya na donc senti pardon choucha ma belle est bien o solo lipeka poto po choucha ezaka solo lipeka poto mais solo dior bango ba ya solo masuba bulela bango ba ya na porti porta avant porti porta et régné basa de mélange nye na masuba ba boakela batu donc bulela ke balamba ki ba chimie à modèle wa donc ba ya solo bazaki na hôtel moko te Sokoko zokosa Sokoko c'est un voleur il doit de l'argent na Rihanna Domingo sina mobali na $10,000 il doit 30,000 onga na yebi il doit $30,000 aussi na agence Moïse à Bruxelles wana et puis so tali bo comprendre que le mec il est fatigué donc mbongo ya souté mbongo sili et puis bokomona boke tu vas ofinga e siko boke tu ozoko finga Sokoko parce que tant biso to lobaki que c'est un Tintin c'est un aventurier moni koto suki combat les bons combats yango batu nyonso tout oyo bazako zela ke ono Sokoko osala quelque chose là na bisino mawatro oui ça c'est ça qui m'embwana wenge 4x4 le 30 juin toi na mobanga na fête na Congo ba ocho signé contrat na Round Bank tikana Zureta Paris appelle Bruxelles Bruxelles appelle Paris ba ocho signé contrat na Round Bank donc contrat msuna Afritel Safritel soki Afritel ba réseau qui c'est ça kuna auti ko signé na Bralima donc stade est déjà à disposition Laurent Sokoko aya na ya kozoma banga na muto ko kangi pasate puis na République ya Fachi Chilombo tout le monde de destination de ali kota est bato bandalo bo to ke na Rwanda ba bombe déjà kendaki na Rwanda lekola ba ozela bato bazoya te ba bombe ke Rwanda ba Rwanda pe ba komozongisa ba retour alors sala lokola ba ukrainien sokoza mobali ya solo linga Congo za libéré Fachi aokanga combattant mon côté ne sera poursuivi donc sokoza na décision ya libérer mboka au sengi kaka na ambassade na yo ya mboka ozali basaleli yo bamakambo okiti okembala moko tina este front wana peut pas comprendre que donc yo kutu bazata na besoin bakango te okembala moko front wana bandika entraînement kuna peut-être soko aider armée na msuna ko mema mikumba pona komata bango mais ça ka te faut tirer na nini comment on appelle ça na front okoza appelle base arrière ozo lamba okoza appelle bazio pene di bokechu okoza opo komi ozo aider armée na makusa ozo sa ba fufu ba madesu neti eso okoza appelle placement boyondo ozo tokisa madesu
buka bakoni kocha madeso basoda ebela sans sola milinga. Vous comprenez? Par exemple, ma belle soda dans la guerre, azolia biloko za na sola milinga. Donc yo zana pona ko landela yango. Abi bokecho akoma un vendeur de t-shirt un peu. Biloko wana nyoso tout eza mabete. Teka no ba t-shirt na yo na Congo lelo eza mabete. Okoza la nostalgique, c'est pas mauvais. O teki ba t-shirt na yo su ba mbongo na yo. Soki ba mbongo ngolo mingi no 10% au versant pona ba far DC. Bazala konzo, bazala nani. C'est toujours de bonnes idées. Mais moi, je ne peux pas dire Bakanga Boketu. Non. Il n'y a plus de place pour ça. Donc, botika ba musicien basala musala na bango. Bon, mon ibino mo sokoko yewana. Anese no azaki souci yebana. Sokoko azaki na souci yebana. Lala azolu ka mombo on emo beta mutumo banko 2023 yango ezokoka a postuler. Tamso komata moi député, asala tamo sokolo moko boye. Mais o etali komba. Tozana posa ya ba résistant moko boye au bande armée moko boye combat ezara sauté Koffi Olomide ba uti ko escroquer étoile aux États-Unis mais ba escroquer sous combattre oh vieux faut mon abatouana bo solo la té ba ko escroquer combien de fois papa pesa la biso idéologie on zo pesa ma fan Carlin Bossale je suis phare d'essai ouais tout ça c'est ma phare d'essai. Oliver Epengue, zonga bien. Fabalagaz, papa ose bien parler. On comprend. Viens mon père, on va escroquer 10 000 fois. Oya ovani ça va boquer, on les escroqueries. Bah journaliste tout balingi ba vendre dans le logo on a donc ezaki muibi. Siko non on peut ça nous va 200 balles, il y a des bossé l'émission. Pour ça ni mon père ni. Au vieux, yo za mon père parce qu'on est ton seul pour toute cette émission, ils ont moins 200 € par journaliste. Ba pecha kini wana ba ye talande ba yaki ba leo ba monga transport ba leo étoile à lukuta ba leo papier pena donc ba bambi papier nzoka ne bango ba yaki na connivence na ba sankara de kunta les gars yo sali mission ba mo ba misi sankara ya sankara de kunta tina niveau pena kinga oyo shoka kinga ya mbutalikasu ya mbutalikasu na suka nango yani kayenga pache ya ye ba damoni ba tebele ba che namoni tesimbele nga pache ya ye bani bande o comprendre menga bato bele ba balinga baza ba star ba étoile parce que star égale étoile en English étoile en anglais c'est star donc quand on dit star c'est étoile ba pela likolo mais sauf que baza ba étoile té ba étoile té ba paka expliquer bango oso comprendre fait mon pao de logo wana nga fumana na ko yo lobi ngo yo mo dongi vous appréciez beaucoup de na relandi ce que vous avez escroqué combien de fois sokoko tio so yo mo na teke non on a besoin nga beto lo mo bo bangi bali ya olar ya na bulu nini bangi ba ibalar on a Pierrot na Chakala depuis les États-Unis Jacques le médecin avait pas paroles révessé Bayuma Dieu donné Chimbumbu, fan Carla et Bossa Didi Masuki peut ba forcer. Donc, et là, il y a awa ezake kumogo zolinge salama netikaka Koffi Olomide face à ngisa ba combattant ba louer salle ba pesa ba balia ba fufu ba banzala ba fufu mais vie ko pesa bango lumière wana te pour combattre soki aucun ngo bongo c'est que oh ouais rasala ki na Afrique du Sud yo polingo sa elo mogalo wa wera wana zo ba olobani ndo seki olanda mambo wenge olanda mambo wenge yo go sangota pour komese kufa komese sila mwana no fallait ça si ça combat biso to kotandu la Bercy ngana filma mbimba ti donc suka combat et sila déjà et ça qu'il est 1 février de 2000 combien 2020 combat sila ki si tout le monde a tombé tout ça covid yo soko bete ki na yu arena te zaki pona l'autre là yango na ngana vota été nanyo muto nanyo comment nena électeur yaki candidat yaki na bambrouillement nani Zemmour muto a programme jour yandule no a tchaki ya sala meeting na donc a zoki place devant yu arena tala niveau
pona nini bato da ba déborder ba ke kuna lo ba ko menacer ngai heureusement mais c'est le maire atimbela kiango mbala mo aboma kiango yo jamais yo arena katama pona ba combattant ngamo dernièrement nazaki na nini Chacho People de Madrid imbondero dernièrement nazaki wana na défense na Bakali Bakali Alexinga yu arena ngamo gut na vanda na mikili na mona ngo ka mir mona e ba teke yu arena yango na tali yu arena ngo ndengeza na disposition ya bime combattant nga abimela wapi na kacha botoruto na ba saut de cheval et puis ce combattant ye kuna ba zingi bino na mbila nga utana zo ko Nanterre nga zo kansaneti image na ngeza ki plus na Nanterre mais ya ndenge yu arena ngo ezaleli yebisanga combattant banana ndeni bato ba bima na métro. Il y a défense. Dès que tu sors du métro, aux la cité à défense. Il y a bani nini yo combattant no sa jale lo kuna likolo donc aux na kacha piège. Zonga la fiche. You arena yo zonga to beta you arena. Moni ba you mana ba sila nana Laurent Sokoko et tali bisote. Yo lo ko fosa la kaka. Pardon. Na moni masano yu sundur na ndao banga yena na kasa yemta ochana you arena na moni achete. Achina arena achina accord arena Bercy yu arena abangango vezonga na yu arena combattant moi soana oti bango to kuna bazara position to solo la donc elle solo l'équipe déjà pas de cesser le fait to continuer à ndengwana mais ndengwana tali pinande na tali dispositif à yu arena na moni place ni combattant so ke kuno koti na piège libolongo mamutambo bampuku marche arrière et raté soit auquel liboso kangami sima okangami donc bloqué donc combattre ko tumba wapi so tumbi bima batala nakacha banzela na autoroute okota na makolo koti na autoroute bandoki donc ekosimba te puis soki boye kuna neti botake etange combattant o mitie na libulu donc nasi refoulement ya liboso ekoza donc osalaki mama na choix ya kobeta na yu arena po na yu arena batumbaka ba immeuble wana tout le monde avait son mundele pena otik la bango temps batumba na ba immeuble vraiment ya défense wana po yu arena yana kacha défense na kacha botoroute wana banzinga bazedo senti ba sentir wana suka banzela ndengeza dongo ka interdit aux piétons parce que yo ko yakuna duba oye yo moyo na fond normal ozoke ndokota ndule obimi na méthode défense ozoke okota ndule ozaki soki yebisanga okoyela neni netange combattre puis salité na yo ko reverser la défense est qu'on révessé. You arena sala pembe. Na minute ne mo ebi bo fomu na esplanade na mo. Soin. Vous êtes pas mine ba basketball, ba roller et ko simba dongi zongi sanda fiche. Makambu yango ba activité zongi masque longwe. Jeu mouvement na kati. Ko lexa ba alerter au vandi au d'acception Laurent Sokoko. Toi on a besoin na été. Po bazaba mama na batente babulufa ba olia funa soupe boke tunenga zana za position so ye mo yo senga pardon ayaka inde ti olne défense te olne ou akaya na yu arena akaya fuka bika ye mo kuna na yu arena basengi ba pardon ka ye mo na yu arena donc so ngi on ne ba bio ya réconciliation ake yu arena afuka ma asenga peuple congolais pardon na yu arena na esplanade pas ala la yu bande la prière ya pardon tous en rate la réconciliation nationale wenge beta le 30 juin mboka za ko sangana kabila kutuna nani basangani na Moïse Katumbi donc biso teli bisoti bo sangana bolinga boule Congo mata mais so na faux plan contre Congo et simba na ngoti au senti pena ke ingeta o simba kitena combat tout ko sala ingeta mirekoyi. Donc voilà, des favelas de muchachalados souriantes de caliente, comida de l'arta, sauce à la poulanganda, chaud dedans, chaud dehors, chaud partout. Chacho People de Madrid, tinto de Verano, imbondero, petnanga Hercule Mwamba na Pretoria, oyo kamakambo. Maman présidente Petronique Kabel, ozoka makambo. Kabibi de Monsiesie, balobi soki ya David na ya Samson Dalila, et sali brésilien no kombola nzela. Et pe paloko roba mariage. Vigimbu imama passa Cédric Aloui
Sambwisa Bango, William Kankou, Eva Moiri, Tigana Zoureta. Paris appelle Bruxelles, Bruxelles appelle Paris. Connie Star, Naminicho, Patrick Ilunga, Ingeta, Nadine Mitunga, Nani Susu, Carle Bossale, Mimaka Songo, Claude Lumbu, Nani Susu, Madova, Maître Madova. Vous avez donc j'ai Ezabongo. Pour la minute, Papi Chibasu, Jerry Lewis, na minute, Fumu Mvuluzi, Ingeta, vous comprenez, Ingeta, Brandon Tcheke, K40, Kimiande, na minute, combat essoufflé, tu as un bon matiki combat comme il s'appelle. Vous avez une mission où il y a tout le monde, là, tu as sous jogging. Maxime Olelia, Nabo Sunani, Gino Botele, Givenchy, Moninga ya Obama Rich, les grands designers couturiers na Bundesliga, Nabo Sanité Rigen, na Villeneuve Saint-Georges, et puis Dodem Benza Tripoli, petit à Célé Profa, qui simbi premier, Bango Bazala Namboga Mona Nani, Vigouré de Campo, Lema nani charisme Kitema Mukanga Jonathan Bilele Yabi Papa Rose Bana Tim Wata Tolela fort depuis Paris Bana Tim Wata na ce tour du monde tour de contrôle Héritier Wata na ba l'examen d'état na MCO. Tout le monde a un examen d'état. Oui, héritier Wata. Habité jour là, tant résultat au bima et puis marathon dans un akini on a tout côté mambo bandoule voilà comme ça. Toyara moto fetango. Séraphine congolais abi mutunanga ya. Comment mutunanga ya? Séraphine Kimiambe Tokos. Annie Sokoto, Kimiande de Favelas, Jean-Michel Moussendeka, Trésor Okoko, na bosanité, Yannick Kayenga, mon invisible, na raja Bruxelles, wana, toujours tout contrôlé. Séraphine Abi Libanga, ça l'a bien. Séraphine Congolais, Libanga, yangonati. L'œil du chef Abini. Papa, Soki quoi? Soki au vide. Kota na privé de Mouchachalados. Tinda numéro. Na kota na privé. Son na vide. Donc on benga ngayo. Opeselanga masolo. Merci Bolingo. Marcia Sianga Kabiona. Bon. Wataliye. Wana Kimiande Mtalabiango. Saïd Aboubakar. Et puis, na bossanité honorable qui Jasson, moninga mams Kamavoaku, bana ya Paris, docteur Déclame Franchi, moninga ya Spadja Ritembo, le beau garçon, ami Henri Banga, le spiritus spiritas, et sans oublier Onos Limbambe, la coumantologie toujours. Tout ça, on a la coumantologie. Donc, voilà quoi. On a dit bravo, très bien parlé, bon life. Malcolm Michel Kayembe na nenga London pesa bambote na ba tous les clics ba na Londres na pesa bambote Papi Ngombo. Donc Congo 10 toujours, Congo 10 Zidane Fikula en direct bino mo boyebi ezayika pona fungula G na l'accepter parce que na lamuka ki na monika ke sokoko ni tanto comme frapper ba Rwanda sokoko sko bimi netika ote nena boye to libérer musique ezaki de libérer musique est libérée. GDG fungoma na nenga GDG. Donc ya koloba ko mingi mbanga passe. Na Congo na poto kombe la suti. Mutaya te onga combattant onga de Zelanan. To takena Rwanda, to libérer na mboka na so au grand complet. To tama amno sima. Mais ingeta toujours. Vina nga sheli ya wendo. Na bouleo lelo. Fils Vala via kenda hapi. Muni ba fils Vala za wapi. Yom to komaki bilobela. Mo welisa onga inde mkonza bavulizi. Natikila au poste siko olimwa.
komba comme ya bachura mboma ba bele ba ya peka bona welela na moni drapeau ngola et do Vegas na bona peso bambote yona Sandra Fuzol la maman de 3 ans libala bosembo peso bambote puis na bele liba na London ndena lobaye kaka le 11 juin toza na Londres kuna ndenga na lobaki soirée sans chapeau. Il était comment les Strevos Seigneur Kose, le pape de la religion qui tendi de Bukoko British. Mukoko li bogara royaba bi soirée sans chapeau et royebana. Obombaka nini na kitunga o tchaka na mutu. Bino bato Londres bozana ba kitunga mo bomemaka e tour e yate. Na soirée wana tonton pour moi yebisa bango e yate soirée sans chapeau. Là t'as nos lunettes mais chapeau. Ezalate ingai. Soki po ina capiche. Il faut recota ya capiche à kolongwa. Soirée sans chapeau. Surprise oyo. Ogazi Manhattan, na suki na check à suivre. Congo 10 toujours, tous les cas.